Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Ozali na poto za kolinga oya na Irebu 37 bis na commune ya Kalamu na quartier Matonge ndeko na ngai yeba pe wana ezali na maison de passage à Malonga aux normes étrangères. Cela veut dire ezali na climatiseur ya tongo, ezali na ba mbetu ba éponge ba conditions internationales. Kaka wana restaurant ya Kanda ezali oyo kolamba elubu ya poto ezali pe ya ba Afrique ezali. Ndeko na ngai kanga oyo ba ete kaka na Irebu 37 bis A. Ndeko na ngai kuna ezali na ba boutique ya kosakana te oyo ba chaussures babiloko ezali songolo pakala na katana kosakana te bilamba eza kutu ya koloba te ba veste ya Kanda pe ba parfum oyo ya Malonga na kat nango ba vin international ezali na ndenge ya kosakana te wanda ezali yena la sawa comment nango Irebu ozana selembao ozana bumbu ozana makala ozana changu okopon ozika transport moko transport ya Victoire Gambela na lobi bien Victoire Gambela référence à Bongolo so ko yena Bongolo ba mbala mako okoti otuni avenue Irebu za wapi ba la kisu avenue Irebu numéro A37 wana okuta flat hotel Bidor bon ozana page Facebook page Facebook WhatsApp Viber Zander nini donc dis-toi tina Zander tina Google Bidor TV na boutique Bidor na chaîne banini eza na YouTube ezali Marie-Laetitia Kabwe oh aza gérante na biso aza gérant na biso numéro na biso ya téléphone ezali jamais ekozanga numéro ya téléphone ezali 243 84 83 486 soko bendi biso kozwa biso na air nyonso parce que toza libre na WhatsApp pe tozali bandila mosusu soki obengi biso okozwa biso na air nyonso parce que WhatsApp pe tozali ezosala pasi 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 Wamakasi na préféré otiaka pena banderole obeti shogezimo reba pesa mbote mama libaya wana moi s'il faut en chance
Na bona ngai. Elo na ngamoko, ngamu na memai na 9 mois, ngamu na memai 12 mois, moi na sala 12 mois na libumu nanga. Na olinga mutali ya ete. Bolia engengete. Bolia engengete, bolia engengete. Na ebi sigoti na nina yaka internet. E bokunda babi autoka. Botele misa bokunda ye. Metango babi akufi na benga. Boloba nga soki ba olia e ba lia so boboaka e boboaka asa longwaka c'est la tête 4 ans yango na keniwa mais na mona bino na 109 na stana seki asika boloba nyonso bolingi c'est mon fils ngande azab vieillesse na ngai ezayi kimo bange na ngai yango wana abunda Aobima na sima ya mutu te abunda fali a prometaye ta ya promesse ko kame abunda po azana pentacle ya chance mwana nyoso chance abota mana singa abota mana babala asala 12 mois libo ana pentacle ya Jésus Christ abota mana ndaka ba meme siko le bota mana maternité wana mwana chance te mwana nyoso ya étoile abota mana ndenge moko ubi abota ma bima makolo ubi abimi na cordon ombilical elingi abota mana ndenge moko mwana na sala 12 mois abota ma circoncisé. Maman na maman eba mwana na ye, je connais mon fils. Bobangi c'était tant que ngana sa. Bobangi c'était. Presse nga misa singeta mpepe. Omoni mukolo wata memara presse na Atlantico, place la kisa nzamba bambulisi ba manike yango wana. Wana bibom kole toboka ba makila ya nzinzi. Yaza manga ya opola, ya hotela teme ya opola po nzinzi yo ya. Ona yakimpa. Ngana mvuluzi. Bolo ba obolinga lobika vérité. Na boyina mwana, na boyina mwana. Na mela bombe, na mela diama, na mela shisha, na mela ni eza addiction. Menga siko na bona mwana nanga abunda. Akoma nzembo. Toi tu t'assois dans un plateau, tu dis que moi je suis illettré. Moi la sœur de Mireille. Moi je suis illettré. T'es malade. Wesh, tu es malade. Plateau, tu sali dans une mission, yo vani na vani, tu sali une mission, tu sali une analyse intellectuelle. Mais l'internet, il y a que des ignares. Nakati ya YouTube, ba journaliste belé ba na famille BNT. Nakati ya YouTube, ba journaliste belé ba Baba lobi na ozi la ba j'aime. Nazoze la ba j'aime na bino. Nazakoze la ba j'aime na bino. Magical général. Alobi saka baba. Na bosa ni rouge à lèvres. Yago bokota baba lobi bokota to solo la baba lobi. Bokota la page Anjora. On m'a répondu là. La meuf connaît aussi mon nom. Meuf, tu connais mon nom, tu m'appelles avec mon vrai nom là. Hein? Allez vrai. Allez vrai. Bokota. Vous en avez partagé, nada. Bokota Baba Lobi. Bokota n'a pas Janjora. On m'a répondu là. Elle a cité même mon nom. Elle a appelé Maniké. Omi mona kayo zanani. Yana koko na mama. Kolo makasi. Obi. Amawa. Au moins, il y a la vérité. Mon tout ça va le quota, il y a le quota réagir à té. Mon tout ça va le solo à réagir ça. Réaction à yo et bomio. Olo baratie yo baba yo karaki para ko le quota réagir. Olo baratie ba YouTuber, au moins qui a vérité. Ngana tindeli njora voice na coulisse to solo la to na expliquer balulande tambola.
njoka po balinga ye mingi azwi ba voice atie na Facebook njoka nazo ba voice na yo zongisela yenga na tia na ochate c'est pas la peine. Voilà, connexion hein pour comprendre quand on a qui to continuer. Voilà que ça ke balingi ye mingi ala que ça ke balinga ke ngalo ba ina mamba so balinga ke te ala kisanga eloko nini ya bien basela ye na vewa nenga tekela atekela teka babia tabota pe abotala njoka teka babia na kecha zenoti na $500 après tekela ama babia ya mwana kecha zenoti na $500 na ko finga fali na jibe nde batina kai na prison pour babisa na prison ateka am ya babia pour avant babia bi na univers singa nde ko fa pesa accord ateka ama babia na ya. Eh meuf, tu n'as rien. Ozo tu nanga. Osala nga mabe otu nanga. Oh. Posala nga mabe otu nanga. Ozo tu nanga posala nga. Bato nyonso yo funda kana parke tu na bango. Otu nanga pourquoi? C'est l'homme qui a peur. Oh. Pour ça, on a beau tout nanga. Bama be onyoso yo salibatu. Bama be bato onyoso bo tiena nzumbo lie bo bomi. Bo tuna iba. Njoka ndebo bo maba be bo tuna kai. Ke ba beto bo mayo. Bo tuna e. Na mère tana c'est que mère baka ba plan donc moi si donc moi na bon marabatu mère yebela ba plan mère et c'est réveillé ba plan ba bon akangi ba bon botini ba mwa ba finga bo kokite yo mo binyo lobi et na forte ngata ma na banende ko expliquer zoba ya moi sio na munene ngata nga communauté na isso que é a vérité. Oh alingi ya polinge mingi oh akenda kasenga li ya mbongo ayeyo polinge mingi. Moi je m'en fous de vous. Otindi batu ba finga otindi batu ba loba boye après moko bino le seke moko kite. C'est bino ngana général guerre na internet bino mo bobima ngaya quartier la tena tongo makasi na bika omoni quadra poto kene matanga nya kos nga pesa $200 essence nga manike nga j'avais 17 ans cette époque a beta na concert investe fula mouchoir bana ko tia betanga boka ko mwana azwango ye nga à cette époque j'avais 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 47 ans. Donc, ça fait 30 ans. Moi, je comme ma maman. Congolais tombo tchakao yoko kanina Cindy yoko kani vous pensez quoi baza banane bien voyez ba Whitney Houston combien ils ont été critiqués ba Michael Jackson comment ils ont été critiqués ba aza likolo so comment répondre muto aza na c'est que yope no komino likolo te oza camarade ya batama boke oza camarade ya banani okomona omonika nde mani de John afongoli nzela apesi ba kroni mama nyonso surtout opportunité okokota ba miniature oyebanaki na musique te Cindy ti ofanda ekeko pembeni ya Kofi mutacha okate okota siko ba miniature na YouTube pona Manique de John pesa Manique merci afuli yo Kofi afula ote ozande mukala Kofi omemela oza chakosi ya Kofi oyebanite nani yango banda yo banda ko beta pa Kofi nani yango azwa ta ko chona miniature ke ba ekolobela Cindy totonga ko ka nike ke oza zoba et puis ton totonga ko to ba ko za zoba poza penja zoba
ina wana otanga eserva yo te yo bandoke lalo na baprofesseur na voix kutu o bapesa yo soki don oyebi mpe koutilize yango te donc yo mpenza nde eza na loba na Mani de John merci mpo ye moto akoti yo miniature omoi ndenge aye kobimiso 17 ans de silence oye kolobela libom te oye kolobela rap na bino boyembai na likangu no te oye korépondre ne Mani de John opesi Mani de John makambu so mpo okangisi Mani de John akozwa makambu taka likangu ya mopao aye kobabeti ye de minuit à 6 heures aye korépondre chronifois timbrakata tala niveau kiti donc o matisi Mani de John soko okangisi ye toyesusu koapplaudi Mani de John akobima héroïne yo esopi yo retraite nona kofi yo te so boma quartier latin oza pe na succès te Miss Yolo baleki yo na succès parce que yo so batie yo babi bazongisa epoka Miss Yolo pardon miette Rosette te bele otelema te tala kaka oyaki kobeta soki Zénith BBC alia yo na succès so oyeba te yo kanisi na zwa concert wana zongisa yango omona modèle BBC alia yo taka BBC soki abini na yo mto oyemba baochoka te ozali kaka otemeka tout droit na barobe yango so na bosomba yango wapi so mpe boluwaka yango wapi kamunuko kazeiko otema kaka ondire bamusicien na bamusicien wana bayebana te esengelaki Kofi abana koluka abana bamusicien kala mpo bakotia image omoni Kofi tanga yaka na poto ifaka memoti faka memaka yo mpo oza koli me oza koli Air Afrique soki ekomi likambo ya poto Kofi akomi koluka basomono akomi koluka Suzuki akomi koluka CNN akomi koluka batebelebele el poto po ayebi ke awa po asala nini po ndeti yo nde mibali bakota ya concert mpona koya kolula basi ndeti yo na moto olula po mibali bazala kota malgré kutu badanseuse bazalaki basi ya Kofi me bazala pesa mibali posa omona tala bakwise efandi wana tala mataku yo mataku eninganaka te bakwise ekangama ondire kuwango ondire likemba bangi basala lituma fo batokisa yango d'abord sikoyo oyebisanga moto akota concert batala kote mpo okemba oza mpe na présence na podium te ntango otelemaka na surtout soki olati veste nanongo okata coiffe on dirait kaka bamusicien wana on dirait ka mibali na mibali batandami wana concert ekoma elengi ka so badanseuse wana baye komata Kofi atemi na katikati na bango soki yo kosanaka yango nde oza na okanga bwe osenga Kofi amema yo mpa ya nganga na ye okoma no femme de nuit na ye na butu na ya moi mpo pamba kaka bwe ndeti mwana ute pa karma pa soki akotaka pa Kofi menga olongola oti mpo mwana na aza no kitoko aza na aspect aa na présence oui mutu okola rebo mpe so batie pembe na o wana akoefase yo oza na charisme te nani sindi tika Mani de John yo ata batie yo batie Mani de John kanda aloba wana akotondisa bato yo zéro donc ferme ta bouche là où tu es là arrête de faire des menaces à Mani de John prétendant être une grande dame oza chinda soki chinda baloba wana oza likangu tu es vaurien soki Kofi alingaki yo nde tonga tomona libala no na miso ya batu ata ozalaki li deuxième femme tonga tomona yango mpenza ke oui alingaka signé alia abala mpenza aux yeux de tout le monde mais ntongo babala o na kuzu obandi kozwa kaka babizu ya 2023 okota depuis 2018 tala kaka ta mobimba oyo ofandi de 2008 oye kozwa bizu na ntango moto akokisi 67 ans ntango elenga bizu ezalaki bapesi yo te ntango so ya Kofi ekomi nango ya mubange ekomi kilo baye kopesa bizu ya 67 ans Kofi nde azala na mpenza nango alinga so bizu ya Kofi nani yango na minute oyo nani yango so Kofi aleki apa bamukala na ye bakobanda susu kolanda Kofi oye kozwa bizu ya 67 ans na miso ya bato na miso ya bato ekozwa bizu ya 67 ans ayo ozomona yango mpe elengi Mani qui fait attention luvunu na yo imbécile Manike ezokazapelaki eza nani
Oui, appartement na biso oh mama bijou lobaka, appartement simple. Tous on a deux sortes d'appartements simples. Tous un appartement simple au ezali ya $15 par jour. Tous allez l'appartement simple au ezali na $20 par jour. Mama bijou soka koloba $20 ou loba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozomona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozomona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia régal moko likolo oyo muta koki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre salon cuisine, toza na appartement oyo ezali 2 chambres salon cuisine. Tous un problème ya maïté, tous un problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga mama bijou, contactez mama bijou. Au cause la journée d'ici. Ndakuna biso ezali na sécurité assurée. Mama bijou lo bakanda ku ya $15. Zo yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesa ka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombete. So vous avez besoin ya ko vérifier ndakuna yo avant benga mama bijou. Avant ça au sala à compte na mama bijou. Benga nga la pesa au numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela mama bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso toza na appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana eza na ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso où ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine, salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme kokoyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na ba lune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekeyi totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza ko bengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV
Contactez numéro Oyo Moni, réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo, okozala jamais déçu. Merci.